Le gouverneur Matubona et l'ongona ba autorité militaire pe ba autorité mosusu ba kopesa ya perte makasi donc étape ami baloto za nango siko izande ya justice ko il faut esala maton tala siko justice wana. Merci beaucoup, moi et mon directeur, bon, merci kaka na peuple congolais, ba ou ba partager qui. Merci na Rachel Rachel la jumelle, merci na Jocelyne oyo ba kitaki na Maweja ou ba kitaki pendati na Congo central pour na koyana ba information vraie. mingi ne baibalandi ici télévision na biki buzaki wana ibele e ngana bino to bisango ya matanga pe ma ya pasi bebe taki biso bono le 30 ya mois passé bande ko na biso babenga ki bango ba mapasa ba tumama ki na Congo central di ya incompréhension zaki kati na bango na ba mota kasi le lo moni na bongo na sima kamera de Maweja to ketaki su Congo central le lo ngape na sala ki musala de Maweja na zaki na sima ya kamera na biki musala ngo za la facilité ezala rapenza facilité pour na moni pas de Maweja amona kana sima kamera ngo na kosenga na bino bota la famille oyo ndenge kani elili bande ko na bango ya solo bapesi bango bembe ba bengi gouverneur ya Congo central a honoré bande ko batumba ki na Congo central apesi bembe na Kinshasa tokitna bembe na Kinshasa bembe kundami na lenge longa bani kasi libota oyo zali kosenga juste que justice esala bali kosenga ete bande ko oyo bamaki bande ko ba ko samba awa na Kinshasa baiko senga teke bango bazalaki bato ya Congo central teka tibamana kana Kinshasa même bango na justice ya Congo ya Kinshasa po ete baya ko samba po ete bamona lolenge kani ya kokata likambo justice ya solo etalisama na ngambo ya bandeko oyo batiki biso na ndenge ya pasi pe ya mawa bimutu na bato momaki buta 19h ti na 9h du matin ya solo pasi zaki lolenge kani batiki tata pe na mama na pasi libota na pasi to ko bela bena bakonza mboka justice esala po ete makambo ya boye eza ka société matono mingi une équipe nyonso tozalaki wana sur terrain matondo mingi vraiment na dilema Maweja au vraiment benga kae le vrai combattant 6h 4h 5h beaucoup déjà les besoins information toko sepela boti kala wana bo s'abonner massivement pour partager la vidéo na bino to baka mingi ke ya solo wana le to koloba mingi te et poete annonce émission na bisalizalité des annonces émission na bisalizalité ezali juste ngo te sa rabino ke ba remarque na bino ya ngo ne bilei na biso bolanda intégralité ya matanga o mobimba. Bandeko batali boko mona bongo honneur réservé na bajimo na biso bapomaki awa na Congo central na Kinzamvwete tozali na place 24 na Matadi ozo mona za ba mbila ya ba soldat ya PEM police militaire bango ne ba kopesa honneur na bajimo na biso oyo bapomaki na Kinzamvwete awa tozana Matadi na 24 et bembeza na nzeleza na Kinzamvwete ba kokoma na Matadi ya d'un moment à l'autre donc boza la connexion branchée na ba chaîne na bino ya YouTube. Beaucoup de intégralité ya cérémonie oyo gouverneur de la province ya ville gouverneur ya province ya Congo central aza présent à Matubona tozali na ba quelques autorités militaires et policières bazali awa rien que pour na ko rendre ba hommage mérité na ba jimo na biso ba kufaki oyo ba bomaki bango d'une mort atroce
Voilà, restez connectés, branchés pour la Kolanda. Intégralité, il y a Ebembe, top, dernier hommage, il y a Bashimon. Voilà, Awa Tomoni Bandeko, Sali Bash pour nous rendre Mojo Jimo. Voilà, Tokolo Bisa Bandeko, tout ça qui n'a pas dernier mona qui nous a envoyé. Mona Mboka Mbote na yo. Mbote papa. Nous avons voté le journée à dernier hommage. Un mot au Kolo Bezani. Papa, non, Kolo Bate, pardon. Non, Kokate. Non, Kokate. Mbote papa journaliste. Le dernier hommage pour nous rendre na Bajimo Babomagi na Kinsamfouete. Yotango yoka kisangoane sala ki oboni. Papa sala ebisona le passe parce que le lenge to fanda na bana wana. Komona kaka briske bake kinzao et puis lelo tozozongisa bana Kishasa vraiment na kata cercueil. Vraiment ezosala bien te yango toye quand même to rendre hommage à Souka na bandeko to vandaki na bango na bango très bien baza bana moko tant bakomaki na idée ya koluka mo eloko ni bakoya kosala esprit de créativité lokola bapaya ondima te ke bazalaki bapaya do bavandaki vraiment na mutu nyonso presque mutu nyonso aza aleli bango même na matadi bakangami mpona liwa na bango bokosouete nini mpona bango mpona biso tosouete justice asala mosala na po totiki bango aki les droits bazwa justice vraiment l'acception que non même prochainement moyen bazongela sous acte ya kotumba eza bien te même bible elobi ke toyeba kolimbisa 77 fois kitoko te bato basali bilo mabe te bobomi bango mpe botumbi bango lisusu tala na eloko ya bongo. Merci papa. Benza almo tuna zolo. Yo. Benza wa tuna zolo. wana bandeko bokolanda bandeko ba ami ba famille bakolela ya bango Jim Black bamapaso bato baki na Kinsamfouete basili kotika biso oyo ezali ba dernier hommage ekoleka awa na Matadi na Kisasa mpe bakozela auti na lipaso ya liboso akoya mpe kopesa dernier hommage na lipaso mosusu. Le gouverneur Ato Matobwana elongo na ba autorité militaire mpe ba autorité mosusu bakopesa hommage ya suka na bamapasa oyo batiki biso tokorapele bino ke ebembe uti Kinsamfouete ekokende bongo na Kisasa. Nani?
Yo kimisande kona ngoyo ko chaye ko to. Namiga pembe wa.
Pour le président, il y a l'association Mapasa, tu as bango nde basaki vraiment ba démarche belé, ba ça biso pe lo lengeli npe l'équipe président Mbote na bino. Mbote. Boni ba situation matanga ndenge l'équipe to ki ba doléance belé boko loba to ebité pour mango nini obino pe bozali ko se la monter. Bon, problème est si ezalaki tozali nango besoin ezalaki ke bibembe ya ekoma tokunda yango na ba ndenge o esengela tokunda. Mais ba konzi pe balobi na ndenge na bango ke lokola pe bembese rumelaki ezopesa pe moi solo esengaki kaka balekisa mbala moko. Mais na mokano ya kolekisa mbala moko esengelaki balongola ta ebembe na butu ekomata na tongo. Puisque na tongo toko longwa de 6h toko zwa bango to sala pe ba cérémonie kuna ezala malamu ke kokunda pe bembe na ba minuit na ba 19h 18h ba papa ba 8 te ba maman famille 8 te association non so pe to yete tu vois et sali biso vraiment moi pasi koto wana ba konzi place wana ba mekaki kozwa mokano malamu vraiment mais il fallait ba ya na ebimba ta partir ba 4h balongo kuna au plus tard à 8h 9h 10h. Oui, quand même qui ekoya, pourquoi ne pas s'organiser déjà à l'avance? Bon, toyebaki ekoya. Mais balobaki bakoya batiki ebembe na au revoir ba pesi biso ebembe. Alors biso par rapport à tant to ko zone ebembe to ko tika ta na morgue na tongo to zo yango to ki kunda mbala moko. Mais bango babité direct ekende. Et si ke pesi moi passe yango parce que ba parents ba zu bango na nzela. Ba komi memi ba parents na balabala baluzu ba parents na balabala ba koti na ba mituka kaka bongo ba lekisi to kei kaka bokende bo c'est pas normal ba zupe tante ya kolela et si que ça li moi passe yango wana mais gloire à Dieu et comme Kinshasa papa Ndoi okopisa biso likambo suka parce que tous amis pe minute belete bo uti ko kundana fatigue ndenge bo bangi tongo bozongi ba 20h awa to eba quand même solution la bino bokolo ba pe association ya nini pe nini bo singa suna gouvernement. Bon en fait to uti okunda malgré to kundi on a ba lolengo to ando ko s'entendre na ngote et silité on ezala première étape to zana souci à ebembe ya ekundama a esalami et silité to atamesco deuxième étape ezande ya justice. Il faut justice et salama batwana o baza o bakangi kuna il faut bazala condamner et puis famille il faut ba dédommager yango donc parce que ça deux pertes ya nene makasu salami na kati ya famille deux personnes en nzela moko donc il y a perte à makasi donc étape ami balo toza nango siko ezande ya justice ko il faut et salama to tala siko justice wana. Merci beaucoup, moi et mon directeur. Bon, merci kaka na peuple congolais, ba partageaki. Merci na Rachel la jumelle. Merci na Jocelyne oyo ba kitaki na maweja. Oyo ba kitaki pendati na Congo central pour na koyana ba information vraie. Oui, Komaki en tout cas, vraiment merci makasi nabino. Merci na batu nyonso ba yeki ota la famille. Merci na batu tout oba soutenaki association. Ata to tangi kombote, mais to pesi bino nyonso, merci. Ba oba partager qui même information. Merci nabino. Botika pété, bo continuer parce que justice na ne sa limité. Tous on a besoin ba coupable on bazala condamné. En tout cas, otokolo ba yango wana asbel les jumeaux forts du Congo et osenga ba justice pour na ba jumeaux na bango. Sur Facebook tozali les jumeaux congolais officiels, tozana asbel les jumeaux forts du Congo, batu ba komela biso, ba contacter biso, tozana besoin ya soutien ya mutu nyonso o ezana ba forme nyonso pour na justice et salima. En tout cas elo tokolo ba yango wana pour na ba contact na biso Herva opesa bango. Contact on a plus 243 97 552 44 00 plus 243 97 552 44 00 na plus 243 90 207 43 53 plus 243 90 207 43 53. Donc j'espère yangwana. J'espère que loko mo ezalité hein. Oto katuna simatene zaka matanga salaki boye kuna kutu basalaki je crois que loko ezate.
jusque là auto lobby car ezaka ke lokolo eleki mwa mbango à part yango tozosengaka justice tobundaka pour la justice et ça les coupable on va vraiment condamné. Merci beaucoup. Merci vraiment en tout cas. Merci na Josi Moussa Wasali déjà ko lemba makasi depuis 5h du matin to télémaï pour la salara musala wo so la rabino. Merci na de maweja muto kinegi penalty na Congo Central pe oye pe na bibi mais en tout cas merci. Merci na FDC wana to muli bongo le président na biso Jean-Pierre Kankou oyo atindaki penda délégat ki moko ba secrétaire exécutif ya parti na bango MDC na kombo ya Sylvain o ba kindegi penda elongona de le maweja koma penza kozela pe korea. En tout cas merci na bino nyonso tout, merci na bandeko tout balinga biso, merci na lipasa na ngale ya omba, merci na balipasa nyonso tout. En tout cas nous sommes de cœur na bato nyonso tout au balingo soutenir mosala na bino Usine Télévision Correcteur News TV balingo pe soutenir les jumeaux forts du Congo. En tout cas ba numéro ezali nzambe na biso asima mitema na bino.